Merci Nabino Nyonso bandeko ba Congolais ba Congomani ba Congolaise wa pesika bozwami na Asia na Amerika Oceania Europa Afrika RDC mobimba na sengi pena lelo bana Congo tozonga na bolingo yango toujours na likanisi ya mwana mboka Jimmy Mukendi Chimanga double poumon opanzi sangwa solo susia bana Congo Jimmy Mukendi ku chaponde osalanga na yo to informaka bana Congo nde balingaka posa information lelo mutu nyonso akoma na posa information. Merci Jimmy Mukendi bana Congo ezali yotote ezali solo otomesana biso na bino kopesa na toujours ba information de bolobaki na esaki bino ke semaine mobimba il faut na recruter ba information za vrai ezate ya balobaki basalaki ezate ya parti pris ezate ya soki babengi yo na ba téléphone ba tia na ba émission na bango soki komi likambo Joseph Kabila bakati soki komi likambo Kingandi bakati biso topesa ka sango ya solo na solo ba bien za mopanzi sango na banga ka motute na za pe contre motute selo éducation nanga nazo pesa nano mona mboka fashi beto ku chapo quand même zamba batela ka ba age pe batela ye na makanisi malamu azande na monaki conseil des ministres leki à tout le temps à bongo partout au monde ku chapo na mona mboka fashi beto mona elaka na pesi lisusu ba félicitations na ngai na Sama Lukonde gouvernement ba wario oyo asangisaki makanisi na mona mboka Jantiningo Bilambaka tolobaka ya malamu toloba pe malamu Congolais baka bolamu amutute bomondi wana ndenge nini bantere bandeko na biso likama ekoyaki na matadiki bala eza histoire eza événement moko a féliciter Jantiningo Bilambaka mona ville mona capitale ya Kinshasa mona kenda sango en tout cas félicitations Jantiningo Bila olakisi ke ozana souci na lobaki na loba makambo ya Jantiningo Bila parce que ton memi c'est ba croix ya makambo eleka na yumbi na zana histoire wana na zuba sangwa yumbi Jantiningo Bila ezaki ngobila oya Jantinité ezalaki ngobila malala na kobeta ngo eza édition lelote émission lelote na koyebisa bato ndenge balasa Jantiningo Bila makala na moto ezaki Jantiningo Bila ote ezaki ngobila malala Jantiningo Bila zana souci ya jumelage à poto tozomona quand même banger eye tomoni liboso ya hôtel de ville wana déjà ndenge Jantiningo Bila olite malheureusement ba bourgmestre ne ba aventurier ne tu angalie makutu na lingata na tanga histoire na tena Hollande na ba top Congo aolo ba bêtise azana maîtrise te na osenga Jantiningo Bila la vena no muto na longwa aibi elokote bourgmestre angalema kuchapo na Jantiningo Bila osala musala malamu na lobaki ya malamu tokolobela ya mabe tokobwaka Jantiningo Bila azalo ma féliciter tolinga olatisa bato bakroya ya bango te biso ba Congolais tolingi kolatisa bato bosoto oza ya bango te neti lelo na pesi ku chapeau na mwana mboka Serge Kitito azali architecte mwana mbudi ya solo mwana lukunga o balobi baloba ko voter massivement Serge Kitito ayoki motion ya Gilo Andomboyo abengi ngai Serge Kititi ona lingaka mingi analyste politique ozana innovation sika ya nouvelle classe politique ya lobby kaka siko babandi guerre na Gilo Andomboyo tovandaki na ba ingénieur rebelle wana na mbudi côté ya prestige mbudi wana na entrée ya Nilu wana ya prestige na Nilu to échanger na bandeko to sali ba analyse est-ce qu'il faut to la tsaka mutu mabe est-ce qu'il faut to ina mutu kwa po bato balingi mutu wana est-ce qu'il faut to ça la diviser pour mieux régner est-ce qu'il faut tout ça séparer pour mieux faire la succès ou bien ndenge ni na yeba kolobate no eza soni Gilo Andomboyo azamutu autre qui ko féliciter ba guerre d'esprit on a to longolango lelo nazo sa ba Congolais nyonso bisika bozwami esengeli bo partager ba vidéo oyo Gilo Andomboyo tango ya wa sali fondation Widal nazalaki mutu ya liboso ya consulter ba vie Équateur ba musu ba benga Gilo Andomboyo aventurier mais ba komaki sima Gilo Andomboyo Gilo Andomboyo aza bien éduqué nazo chance ya kokutoya mutu ana deux fois eza pona osenga mbongo te nazo témoigner mais ozo ka ba idée za nango za na carnet directrice pona mboka oyo tolobi te ka toucher ba point ya président de la République mais mutu nyonso aza ko sala innovation de jumelage pona kusangisa idée au chef de l'état za nango selon ma félicité parce qu'il y a pas de ce n'est que Félix Tshilombo Tshisekedi mona elaka na ba Sibarten no ba koki ko porter un plus na moni ke Gilo Andomboyo tango abandi fondation Widal tolobela ngote tango akomi sénateur ba moni kazana ba ambition azana ba vision politique tango Gilo Andomboyo ko sala musala ba nommé na aménagement comme ministre
Non, il faut te féliciter. Comment kaka bobandi bitumba na famille politique yango enyo bino mo bozo finga yango enyo sacré. Bobenga yango enyo soki secret. Bobandi guerre na bato malamu o ba wiko sala bila chef de l'état za la malamu. Bato babenga tu échanger na bato maele ko ba Serge Kititi. Ba essayer ba sa ebele wana. Ba Neville tumba to sali ba analyse moko na ba homme du domaine ba lobi no batika Gilo Ndombo. Comment kaka tango ekomi ya sa programme ya 140 territoires bolibo luka Gilo Ndombo yo. Et puis bato azo sala désordre na Congo boba na lobela tozo tika bango bazota ya ko émerger na Congo ya ko dribbler biso ya ko sagana na mbongo ya Congo ya ko sala ba aventure na Congo no bandi ko tolingana ekomi question orale avec débat na honorable soki nanu soki nanu memba asala motion contre Giloando question avec soki question orale avec débat et puis ba ko kendeza na rentrée parlementaire te ezai pa papa mboso totika ba aventure na Congo na senga ba congolais totika ba aventure biso to sala pe pétition contre ba député oyo na moni lokwa blague eleki biso to za souverain primaire na ko initier pétition ya député oyo asali motion contre Gilo Ndombo ba guerre d'esprit wana totika kina attaquer mutoyo po atiranga 500,000 na attaquer muto atiranga 1 million mbongo ya Congo senye usala misala projet ya ba chinois oyo ya cominière oyo ya ba chinois. Et les cas, est-ce que Zali Kaka, Bobo, ils ont interpellé Joseph Kabila Kolo à Salaba projet wana Giloando, Azaki Sénégal na service et ya sala comme avocat ya contrat wana. Bon interpeller Kembala Liboso a dégagé. Et ça le coup la seule moni Kibasa zana pour ça ko aider Congo na nouvelle technologie pour attaquer Kibasa. Non, tout ça là va sérieux. Na kutana na muto ba bengi Kibasa Madiba. Ba incarné ba papa Frédéric Augustin Kibasa so otalebo olobi oyo azali de mitié Tony moi ba même na ministère na kei comme alinga osola na bato eza na groupe moko ba combattant soko e pas ministre bango ba bundisio na telemela kilobi biloko alobi eleki non eza soni heureusement pensé ki na elu iso mona maele ameka ko arrêter mouraji wana lobi wana bozo simba eza mopanzi sango ba congolais to rédiquer conscience pourquoi to soboya au chef de l'état garant de la nation lobaki ke Congo se kufa Congo pola eza mitu ya bato alobaki mboka te na lobelo ko renouveau dans l'esprit to rédiquer ba conscience Gilo Ndombo yo ya yena no innovation ya sika nouvelle classe politique to comme na guerre d'esprit na Gilo Ndombo non papa Gilo Ndombo ko ezala influencer na ministère te Gilo Ndombo yo batete kabwe personnel mais bazalaki bato o ba ebanaki na domaine na bango comme ba avocat to tika ba aventure ba congolais ba député bozawa na assemblée pour na osala ba motion ya ba poche na bino tende na mona ba veza kinzoli asali motion ya malam bari Thomas Lokondo personnel asali motion contre ba chibala o pe ba bende pembeni ba laisser mbongo motion ke wapi para population non tous à la sérieux d'ailleurs na za ko initier pétition moko ya 500 signatures ce qui faut na tanga constitution na yebi constitution ya Congo tout Congolais les droits article ezaba 63 ba 64 na tanga kayango Congolais ça na droit ya ko telemela loko eza mobe contre pays nae tozaba souverain primaire na lobaka un jour biso ba peuple to zombo en otage bozo e bangote la police ezo sala tracasserie bino ba député ba aventurer na assemblée na bino ba aventurer biloko le kaka mboso na delice sanga et sala ke content na biso assemblée kita bozo landa makambo ezo le kana Kinshasa te. Il y avait des tentatives, il y a un coup d'état. Bozo lo belango te biso to lo bela toza ba pandisango. Malgré toza na ba preuve te na tangi komba moto te mezo lo ba mana ba média. To lo belango te toza na posa mo Zamboka ala kisabiso lumière sika osuka oya koya sima azo elawana. Félix azamona poto ayebi nzala te banda zaki na Kinshasa aza kino ake poto kotanga asali jumelage ayena makanisi ya malamu tozo mona ba changement. Tentative eleka wa tolobele yango te bakomi ko démentir na bato ya mouvement wana totika ba aventure lelo batoni mwa babaye na ba innovation na gratuité wana tokomi ko telemela bango na ba motion inutile lelo tomona ki ba kibasa ye mukanda wana sinyaka kibasa te ya ram ezalaka banda muzito tolobela yango te muzito yo wana benda na fayulu basala mouvement wenge na bango tolobela yango te lelo Kimbuta azo salaka ba mouvement na Kinshasa Kimbuto balimbisa na bambongo mosi na yiba bana na baba ndoso bambongo André Kimbuta za muto na yebi de près na lembongo Kimbuta tango za na Jean-Claude Yale na yebi Kimbuta très bien André Kimbuta
aller ba mbongo RDC banda ko eza ebele baluka ba poursuivre ba bomela e moto lela osala ba montage pour na ko attaquer nani papa na biso nani Bahati Lukwebo ba serrer le roi Bahati lelo bazo sele montage pour ba attaquer ba sala coup d'état na chef de l'état to dénoncer yango to lobaki Congo ya mbalo ya démocratie eza na ba bêtise ndenge wana te botika gilo ndomboyo calmement lokola bolobe za question débat ako débattre to kozala wana peuple kozala wana nga kutu na lobaka na botala ba archive na Équateur ndenge le kaka to sunga pe ba Joseph Kabila lelo to futa mate to sotambola makolo ezaki pona susi mboka ndenge to lobaka mona mboka so mboka Chilombo azwi mboka azali fils majeur mboko azali makila 100% ya Congo to lobaki muto akomeka makambo asalite ndenge wana que ça soit des généraux bazokima que ça soit banani monsieur le président ekomi ko pesa biso passe il faut ça la toilettage ya biloko wana laver nano bato nyonso bazaki biloko ba coalition politique wana biloko ya opo bango basungaki ezaka na tina moko te oyaki na alternance bosala alternance oza mona pota ko respecter ba accord soki omoni muto alinga sacrifier yo il faut sacrifier na politique toza na trois principes ko détourner obstacle na ko effacer obstacle na ko éliminer obstacle wana tozo senga nga kutu bato este ba komelinga général Jean-Pierre Bombangele wana aranda musée Laurent Désiré Kabila batache tango balukika ko longole ko éliminer na cabinet musée suka liwe la ki musée biloko anande tozobo ya toka susi na liwa Lumumba na musée to linga sute to mona ya mona mboka Chilombo yo papa Tshisekedi abunda na mboka oyo tozate parce que Chilombo za muluba il est congolais comme moi nazape na famille Tshisekedi parce que bandeko na ba bobo Tshisekedi kaniki babotami wana ba mulumba bababi babotami wana ba Alexis Tshisekedi ba Pablo Tshisekedi bazaba na mulumba ezalaki unité nationale unification salama pourquoi to lingi division Tshisekedi azamo na mboka oto yebi bisikani so tanga abeta babale na Saint Dominique na ba Madidier Masamba ba Feli Bonzeka baninga na ba ebi totika ba jeu ya ba tentative ya coup d'état wana ngana solo bantaki citoyen na so dénoncer na tangi komba mutu teke boya soki tokia na justice na kolonga bino naza ko annoncer naza na droit na constitution naza 4e force ya constitution botanga constitution naza mopandisango 2 naza souverain primaire naza fils majeur a pays oyo boki kokosa biso te to bandi kolanda makambo ya politique na ba mama ya wenze bayoki likambo ya tentative ya coup d'état batelemeli lelo Chantina la kisi bokasi aboye makambo ba marché net ya Matadi Kibala coup de chapeau démolition osama na ba cimetière ya Kinsuka wana to soutenir Chantini burgumesa monga lema lobaki busoba na ye ya kosala opération ngalema bopeto tila mituka ezolala bokene na nzela ya mai wana mituka mutasomi mituka ekufa sana susa ko bongisa te atiki yango wana na Venise ceinture verte bokomona mutuka esala 6 mois na nzela Carigrèce to ma pompage na pont na cinquantenaire mituka ezolala mata kota Sinel kota Mondo Vision nzela muketo kosuka wapi kota kamu ngo bourgmestre a maîtriser na no communauté azoloba n'importe quoi un bourgmestre azosenga koti mukanda a négocier na régie des eaux na soki nani ba représentant à régie des eaux Sinel non tout ça la mobeko président Félix Aza président pona ko yeba kotala kandengini na koluka lelo kité Union africaine aza na CAC aza toujours na poste mona bilaka totika ba biloko wana buzoba monsieur Agilo Ndomboyo ekoleka te soki ekoleka eza question orale avec débat eza motion de défiance te eza motion présidentielle te ki asali likambo non to yebi ba motion to vanda pe na ba cabinet politique to yebi makambo wana eza ba montage ya kozwa mbongo oluko somba lupango ba député boza miyibi to votaka bino pona moyibi te ba député boyoka soni bozo exemple un commissaire du peuple à l'époque ya Mobutu to yebaki ba défendre na Kanzeni ba bolombisa lokembia bato mayele bazalaki pona population baza ba défenseur à peuple baza mandaté par le peuple ya bino ya soni totala ba didas pembe likamba mboka na ya mushi akolobela ngo pourquoi bino ba député ya nzala bokoma ozimu tukozo yemba est-ce que rôle na bino zaki ya mituka bazo pesa bino biloko malamu bokola na classe politique bokoma na ra ndenge moko na ba député ya Union européenne boza ko arriver te boza ko convenir te boza ndenge nini bore dike ba conscience na bino ba député mbalo bozo sanction biso tozoloba mbalo bo botuna na kimbwala na sala ba ide moko bo soki député net ba pelenda yebo bakati ba banderole na tokoma na nde na vandi tozozela tozana bato lokola ba vie lora batmona soka tie na ko se pumone pona e parce que bazola ki sala même souci ya mboka balora batmona
place nyonso alekaka sosa bidimbo atikaka bilembo lelo na ba DGDP bato bazo ba primo batika ko bango te gaso mata mwa mabele na ya $1500 na ba kinkole wana me balora bato mona balakisa comment mutako vivre tout ça na posa to mata ba pays mususu na ba États-Unis wana boye bato balongola souci ya nzala balongola souci ya makanisi awa lipe mataka butu lokola mo député lo bagate fayilo lo bagate muzito lo bagate boso mema biso na ko dribbler biso bomoni bande kwa lamuka balukaki dialogue basala ba coup d'état pour que na ba dialogue bokota na dialogue te bozo lo ba terme en français ba glissement soki makanisi za malamu te to kokendeka na logique wana biso to peuple azana posaka ka amona bolamu nae na Brazzaville kuna bazana population te peuple azate kaka awa nde to boya Chilombo soki makambo zo kende malamu to ko voter ka Chilombo wana biso to zana posa ya ba élection te to zana posa mutu oya ko mema peuple congolais na lumière tozo senga même na mokonza mboka ba corps za ko signer te ba corps za pour intérêt population signer yango parce que ko pesa au valeur même na miso nzambe to lobaki sala nano o vide toilettage na wana mekana no ko laver ezate obika kana lobaka likambo wana ezate obika na bankoi combien de bakonza mboka na utanga bakombo te bakimi mboko na tentative oyo toza na ba information mboko biso peuple botu na Jean-Pierre Bemba Gombo tozo senga na mokonza mboka yoka ba conseil ba to malamu lelo tentative elekaki tosi ba leo kengo teke ba condamner loko wana assemblée tikali même ko condamner loko wana te ba leo kengo adondo bazalaka kaka pona ko s'impliquer na makambo Équateur mais po ba conseiller na makambo ya mboko ezoleka ke ba benga bana ba vandisa bango parce que ba leo kengo ba vivre bolamu de 16 ans lelo ndinga zawana abanda fonction politique na jinini abenga kabana sangisa bango asa l'exemplaire quand même azan expérience mais biloko eleki ole benga bana gangela bango ezate kako le ba commission bolemba mbongo te ngana lobaka malade na bino miibi ya Congo bapunzi ya Congo kaka avesi aussi libo misezo mona te okomata musu kaleso balati saka penza bo kaleso ngana ofinga te na za bien éduqué mais na senga na nzamba confondre bino ole mbongo ya Congo tina suko ke na ba malade ya mabe to changer mentalité. Changement mentalité zali conscience mutu na mutu esale sika zali la police est comme non imaginez que mukolo ba combattant na biso IDPS basali mouvement ya kanda likambo bayokaki général ya ville capitale a $800 so botsete na ba image abwakeli bano basala ki mouvement akitita calmer mouvement soki ba identifier biloko wana esa malamu te ba vidéo ezali na limité $100 okweseli ba combattant eza lokola ozako somba moral ba combattant et puis ba biloko ibimaki na ba radio Top Congo ba généraux bozali a politique beaucoup ba ko calmer mouvement ou esengeli ko sala soulèvement na ndenge mususu na paramètre mususu ou bien ko zo ba mesure ndenge nini ya ko sécuriser mais ba langage muselo ba comme ici ke bozana ba tendance moko boto ebi makambo ya politique boko sabisote mbalo to ko sepela assemblée wana na osenga même pas na ba sangus to voter bato lokwa ba maître Didier Boketsu ba vie lokola ba Baitus ba Fala José bazana makanisi député zate pa kotikela oloso aza po changer likambo alobela population député ezate neto ba kyoke pa député na tongo kokoko honorable mona nanga na ordonnance ote akoki pe kosunga za mutu mais zate ke tokanga bango nete ba Dismas Magbengu lelo bato kwa Dismas Magbengu likambo mboka na Mongala azalaka prêt na matete un député national na matete soko simi Magbengu ko lekate matanga nyoso makambo Saint Alphonse tozala bato il y a des députés na otango ba kombote bazape bato mais zate lokwa ba mosusu to ebana na mouvement ba ende ba koma ba député okobenga ebo alobinga na toza fief mokote ozana oli kokoma na okende na wapi ozalaka na mbanda ko zolanda biso pozo pouvoir abande ba mona ko simbikisi député national un député ba tiena soki na commissaire spécial pazo kala pouvoir aller asoma mapango azuki sa bidon na mai ba ibe bidon komi olela bidon lokwa mona muke eza sonné député zo kende panganga nganga député te po apesa kisi bozoke ba bandundu bozoke ba Équateur eza soni bolongwa na rawa na bo changer bagilo ndomboyo ba yepo na biloko wana te na kosenga na ba peuple congolais ba équatorien pa na biso na Équateur zo changer te botala moto lokola gi nani bobo boloko lelo Giloando ena changement botala bêtise alinga kokotsa Giloando na bêtise na bango na ba guerre d'esprit bazana ba baende bango ba bobo boloko heureusement que Giloando mbo ya mataka podium wana te ba bêtise wana moto ena makanisa malamu
bolingi associé na liboka mbika bobebisa makambo te totika ba guerre d'esprit tolingana na mboka tolingana biso na biso Kongo ko kende liboso tozo senga te ba guerre d'esprit Kinshasa nde na loba bo tracasser la police ezo beba kala la commandement ville eza soni tolinga Kongo to eza nazo senga na Chantiningo bila soki bazo sala recrutement la police basala nano toilettage ya ba policier ba faux policier policier azana numéro matricule te azotamba na munduki na butu papa toza wapi policier azu formation te azotamba na munduki azotracasser bato officier lieutenant capitaine major azosimbela libanais chassé nazo ezo sala nga soni na pasi na mawa tozo kende wapi ba congolais toka soni ke président lobimbo ke kufa tozo condamner langage non bon papa na ndako kiko lobate ke ndako na ngai komi de bandade bonde nini c'est comme ça beaucoup sabi sauter Congo est comme un rythme musu bato balobaka contrairement à chef de l'état baza mi baza na ba mouvement moko ya ko sabi sauter toza ko lobela chef de l'état mabe boka neni lisasi eleli na ndako nani boka bakangina na arbitrairement c'est ça la démocratie alors on a senga to linga Congo makambo ya gilo ndomboyo to s'en charger nango toza bato maele to luka toko sa pétition à député on a soki nana soki nana nani wana to koti sango honorable soki nanu memba to koti sa pétition na etwe ba likambo yango ndeni na lukiki lwando po ba écarter na masolo ako écarter été monsieur le président to sengi kangama na bato ba ko porter un plus politique ezalaka c'est leur vision côté les Chantiningo bila zaki une autorité morale baba na poto tanga monike masolo zaki kitoko azobeta masolo na kitoko Chantiningo bila li susu demo to la saki était te to tika ba jeona bato bazali lokwa ba sheribo kende makambo ekende te so remanyime ba ko kende ba toni mo ba ko tikala ba Augustin Kibasa Madiba ba ko tikala to tika bato abie ngana lobaka bato abie ata pesi ngambongo te pour na innovation pour na changement Congo na ko linga eka parce que mutunga pe na kendo tike madeso na ndako te pourquoi na oselaka ko yae to linga Congo net ba huissier de justice les autres monde ba huissier de justice makambo ezaki ba ke ba corrompre la police et dékerper yo huissier de justice azota la document coup de chapeau na bana huissier de justice ba maître avocat solo bangwana Martin Mokoma Richard Ekanda le président Francis Liloka huissier de justice to lingi bo pesa biso pe ba formation comment ajustement na fonctionnement na bino zo sala ma huissier de justice pour peuple congolais azala pe laver na conscience to sengi to lingana to tika ba aventure wana makamba gilo ndombo to telemele yango na Congo mobimba na ku initier eloko wane ko tambola na Congo eloko wane ko kota te ya gilo ndombo na pesi mbote na mama honorable Jean Ngo oya pesa biso mate ya politique comment ko faire marcher mboka na politique ya solo ezate ya démagogie na pesi bande ko nyoso ingénieur Serge Kititi Neville Tumba to lingana soki bolanda kinga ezalaki toujours na caméra ya Hervé Nzaka na réalisation ya papa Timothée Kaembe oya sala biso tozala toujours na coordination ya Jimmy Mukendi tokobosana ka makambo ya Congo ndenge ezalaka te tokotambola na bino longo po bozwa ba information mona Congo makambo ba coup d'état ezate na Congo que ça soit glissement biso tozana posa lumière na Congo bomoni masasi ezali soute ko beta bato na makofi mabumo ezali te ko kenda ko botola bato bandako na bango par force ezate Congo ezokende malembe balobi petit à petit l'oiseau fait son nid to kende bongo nzamba osunga ezate ka lelonde mwana ya 2 à 3 à 4 a kolamba biloko bato balia eza malembe tia kokola afongwami nde tole biloko na merci na pesi bande gonyo sombote na sepeli na suki wana ciao.